Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino molobeli ya mboka, sentinelle ya RDC, le prophète King Élysée, bien sûr le prophète surnaturel. Lelo eza mokolo ya vendredi, tobandi weekend. Na eko solola na peuple congolais. Naza sentinelle ya RDC, il n'y en a pas deux, il y a Isaka Ngamoko. Pour l'amour du Congo, je n'aurai point du repos. Pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. Hier, peuple congolais, surtout Bandeko ya Kisasa, ezala qui rentré parlementaire. Nga inatalaki ce qui va se passer. Namoni réaction ya population kinoise te contre Bamiyibi Oyo na inane. Bazana 2 vacances parlementaires il y a 3 mois, c'est-à-dire 6 mois. Basala kakaka pendant 6 mois. Et chaque mois, bazouaka 21 000 $. Il y a corruption oyo Chilombo Antoine Félix Apé Sakabango. Baoutiko kende vacances parlementaires il y a 3 mois. Chilombo Apé Sibango 67 000 $. Il y a vacances parlementaires. Donc l'auteur de la corruption, le patron de la corruption, la RDC, c'est Félix Antoine Chilombo. Alors, à la tête de notre pays, nous avons un président inconscient, un président naïf. Alors, Azoko Futa, fonctionnaire mbonga malungate, policier balobi bakse lié 30%, policier azwaka $100, bakse lié 30%, commis $130. Avec 2 enfants, Bozo bimisa bango suna kan kokolo pona lobela kabino il y a plus de 6 mois passés kan kokolo et si bateki na moni honorable député Molière a rejoindre nga na kati ya kan kokolo bazo kotonga bandaku et ali kan ya Yambo na capitale na biso na province ville ya Kinshasa. Alors ezo sala passe pe mawa lelo à ma qualité de serviteur de Dieu, prophète surnaturel, n'a comprendre par le Saint-Esprit ce qui se passe chez nous au pays. Tout a commencé le jour où Chilombo a prêté serment. Boyokaki alobaki langue moko satanique, langue moko diabolique. Moto nyonso aza na vidéo ya prestation ya serment ya Chilombo. Zwa yango okomona moto moko aza magicien occultiste alatis bilamba ya ba prêtre orthodoxe, mais il n'est pas prêtre orthodoxe, na croix ya munene a la incantation. C'est le jour où le Chilombo a dédié le pays, a confié le pays au diable. Yango zomona, le peuple congolais, particulièrement le peuple qui nous a bozali envoûté, ba distraire bino spirituellement. Bozali captif, bozali envoûté na pouvoir diabolique, satanique, ya Chilombo. Jour après qui serment à Kabaki Mboka na Satana. Lui aussi c'était un sataniste. Pourquoi Kabamboka na Satana était sur un sataniste? Yango somo na peuple congolais ba tchebino na baloyenga ba miziki, ba tchebino ba na ba distraction. Yakobeta ka ba loto. Bache bino ba distraction mbongo ezate bosala kate eloko ezate boso souffrir peuple congolais. Yango na ye à ma qualité à prophète surnaturel king ayant reçu la révélation divine. Yakoye bisa mosali na nzambe azali serviteur de Dieu au moins et qui aime la lumière, qui vit dans la lumière où Christ vit en lui. Si Christ vit en toi, tu as aux la sémence il y a justice divine. Il y a droiture du vin. Bah, ça n'est pas n'importe quel serviteur de Dieu. Pas n'importe quel chrétien. Oui, parce que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Ozali no mutabe kobo, ozali no mutami langwa, ozali no mutu a corrompu serviteur de Dieu, yote. Toza na ba réserve ya malobate na misala. Penzamba yebi ko za réserve de l'Éternel. Ce n'est pas comme l'enfant de apôtre Mbie, un impidique, ce n'est pas lui. Les serviteurs de Dieu, ouin comme moi, qui craignent Dieu, qui ne suivent pas les lits conjugales. Oza na 50 ans ministère, ti lelo zaka nekobo. Oyamba yesu na ozalaki na 15 ans, nekobo, 30 ans, nekobo, 60 ans, nekobo, 70 ans, nekobo. Mais non, non, non.
tu sers Dieu dans la chair. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Alors, nous avons 5 dans la bassale d'Anzamba solo. Lelo na minuit. 14 jours, il y a prière. Si le Saint-Esprit a convaincu yo au gêné. Ce que le Saint-Esprit a convaincu yo, c'est bon de là. La prière du juste a une grande efficacité. Bosalango secrètement. Ce n'est pas dans l'église. Botelemi bozo bon de là. Bako kamabino na kisasa. O basala libanda mboka boko osala yango. 14 jours, il y a prière. Soit même 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Pour la prière, il y a délivrance, il y a Congo. Liloba nzambe lobi na mukanya na Colossiens. C'est pour la liberté que le Seigneur de gloire nous a délivrés. C'était à Golgotha. Belela makila nouvelle alliance. Détruire mabongisi nyonso oyo chilomba loba maloba lusa alobaki. Détruire ango par la puissance du sang de l'agneau. Makome lobi na biso na mokanda na Apocalypse 12 verset 11. Nous l'avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Détruit puissance diabolique satanique à Chilombo. Il a dédié le pays au diable. Yango batwa komi na Bolembu. Ba député bazo 25 21 millions bovana Bolembu. Joseph Kabila. Oyazali président sortant. Sénateur a vu plus de 600 000 $ par mois bovandi. Ba sénateur, ba député, ba premier ministre. Non, trop c'est trop. C'est le spirituel qui dirige le physique. To bonde la peuple congolais. Soko zolanda vidéo kabola yango. Chrétien ozana Kinshasa, ozana ba province, ozana Afrique, na Europe, Asie, na Canada, na États-Unis, na Australie, na Nouvelle-Zélande, soit à 5 minutes, il y a qu'à détruire puissance diabolique satanique à Chilombo. Le jour où il a livré notre pays entre les mains du diable, le jour où il avait prêté serment. C'est le langage satanique, diabolique. Parler à langue diabolique existe. Akamati Mboka a livré yango na diable. Téléma peuple congolais. Au commencement, Dieu créa les cieux et non la terre. Bible aujourd'hui, il a créé le cieux et la terre. C'est le spirituel qui dirige le physique. Téléma bonde là pendant 14 jours. Lelo est les 16. Jusqu'au 26-7. Bonde là. Même 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Comme ça, la prière kilométrique. Ce n'est pas la durée de la prière que Nzamba au Congo. Et ça se dirait, il y a la prière de la foi a une grande efficacité. Au long de la dimension, on a le 27, le 28, le 28, le 29, le 30, 3 jours, il y a souka, il y a 14 jours, gêné. Mili monsu se bimakana gêné prière. On a première partie, il y a le sambo pour nous délivrer Mboka. Deuxième partie, il y a délivrance à Mboka. Tokena na l'élection en 2006, le petit Rwandais Touti, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila a triché. 2011, il a triché devant le papa Etienne Tshisekedi. 2018, il a remis le pouvoir à Chilombo. Pouvoir Yadil. 2023, et Kokango Lambokate. Comment dirais-je, politicien a une élection en 2023. Bako triché. Les élections en Afrique, ils ont tricherie. Bomoni élection na Kenya. Tricherie. En Afrique, les élections, ils ont tricherie. Sassou Nguesso a le pouvoir, a des mandats, plusieurs mandats. Aucun à Gabon, il est devenu paralysé, mais il ne veut pas, il s'accroche au pouvoir. Aucun à Togo, 40 ans au pouvoir, son fils a remplacé. Même chose na Gabon. Na Cameroun, il est là, Paul Biya, toujours tricherie. Et Zali, coup d'état constitutionnel. Peuple africain, et Sengeli a sa conscience. Et Kobanana yo, et Kobanana ngai, puis na peuple congolais pour toute l'Afrique centrale. Ce n'est que la révolution qui peut libérer notre pays.
En Afrique du Sud, to mona boboyo kaka Soweto. Bana mike na kelasi ba bima ba boma bango na ba sud africain ba mindele. Ils ont libéré les pays. La France a libéré les pays, a libéré la France. Les Français plutôt. Ils ont libéré la France. To longola kobanga quinois et quinoise. Boza ba kufi ya kotelema, ba kufi ya kotambola. Bozo lia na posa na binote. Bozo lala na posa na binote. Bako benga yo courant ezate, mai ezate. Mais ba député, ba sénateur, ba ministre, famille ya Chilombo, ba conseiller na ye na bandaku na bango ba groupe électrogène ba jeep ezali. Bota la venture ba elibino na Didier Boudimbo. Didier Boudimbo ba nyos ba yebi na Kinshasa ezali kamba ko bomba te. Denise Nyake waza maîtresse na ye. Bakangi na aner Denise akiti na aner abimisie. Lelo bosali carburant ezalité a elibino ya lokuti ya mabe. OCC office ya contrôle ya mboka na biso balobi ke o ezali eza ya mabe. Ya bandi ko pesa ba explication. Yo Congolais vandi okangi maboko. Debout Congolais sauvons le Congo. Tanguzi foeni. Di badia kukumbana. Sai inenea. Tango e koki. Yako bengana ba député, yako bengana na Chilombo. Ce n'est que la révolution de Gobi qui s'amboka. Notre pays est sous occupation rwandaise na Bunagana. Tozali sous na 145 territoires te. Mais botala ba ventir Chilombo sali. Nandeko na lingaka e mingi Vital Kamerhe mais obeti mabe fona jonction na nzela. Ndeko Vital Kamerhe ozalaki na peu perdre. Président Assemblée nationale. Depuis maintenant 96 tilelo 26 ans payé sous occupation rwandaise. Na peu perdre au sala meeting na Est po kimie kotate. Na INC au sala meeting na Est po kimie kotate. Au moment où Bunagana est occupé, au moment où notre pays est sous occupation rwandaise, mais ndeko Vital Kamerhe ozako ndeko tambola na Est po ebisa bandeko ya Est nini. Ba meeting ozo sala na Goma na Bukavu yango ndeko cha pena ki na mboka Congo mais non ndeko Vital Kamerhe tu es licencié. OK ndeko présenter doctorat ici mbite okozonga lisusu. En boka avec un bon français ozana CV ya munene mais tala makambo sali eza makambo soni. O ezali ndeko Vital Kamerhe sali to benga na lopoto politique démagogique. Na Bukavu eteni morote ya mboka na biso kokene. Non, la RDC est en guerre avec le Rwanda. Paul Kagame a reconnaître officiellement M23 comme unité ya armée rwandaise. Oui, communauté internationale va reconnaître ango. Conseil de sécurité des Nations Unies va reconnaître que nous sommes agressés. Anthony Blinken ayaki eloko moko salite na Congo, eloko moko ta sali na Paul Kagame parce que Paul Kagame azali gendarme américain na ba pays ya Grand Lac. Ba sanction ezate. Mais Russie a subir ba sanction. Aide ezo kende na Ukraine. Ukraine a récupéré plus de 40 territoires. Oh ba botolaki. Na Russie na 4 mois ya récupéré na 4 jours pour ba arme kitikuna. Na molili ba américain ba français bazo bunda côté des Ukrainiens. Qu'on ne vous trompe pas. Les Français sont là, les Américains sont là, les Anglais, les Allemands. Bazo bunda contre Russie. Yango ba récupérer biloko wana. Ukraine a koko récupérer ma belle lokola oyo na 4 jours te. Mais biso Mondela kangi miso. Mondela solo bate. Mais Chilombo, toza na SADC. Toza na communauté à pays Afrique centrale. Ba communauté à pays à Grand Lac. Ozui Congo, na traîtrise na yo. Na lokoso ya mbongo. Au côté na communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Oui. Mais Bunagana est occupé par l'un des pays de l'Afrique de l'Est. Rwanda, ainsi que Ouganda. Ba soldats
armée kenyenne olobi bayi na Congo, burundaise bayi na Congo, bakovana na Ituri kosala nini? Ba libérer Mboka, ba libérer Bunagana, ils ne le feront pas parce qu'ils sont des nilotiques comme des Rwandais et des Ougandais. Bolingi vérité. Vous soutenez un inconscient et celui qui soutient Chilombo, c'est un inconscient. Même s'il parle la langue de Voltaire, c'est un inconscient. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Quelle ignorance, quelle naïveté. La corruption au sommet de l'État. Il n'y a pas longtemps, Vabakanga, François Béa, Denise Nyakero, le monsieur Fortuna Bisselele, la présidence, il y a 20 millions de dollars. Il y a société minière, Kuna, Nakisangani, Bokatango Mike, Somniki, Bazu 20 millions plutôt de dollars. François Béa, Yebisi Félix, Mbalamoko Bakangisi, François Béa. Motoyo, Mosusu Dani Banza, conseiller à Chilombo, à Yebisi Chilombo, Balie Mbongo, 3 milliards de dollars. Au sommet de l'État, corruption, Motoazolo Bate. Babiloko Lolenge Oyo, Tolo Bate. Lelo vidi et chimanga, vidéo na kolakisa bino. Ba piégé na ba soi-disant investisseur suisse. Vidéo na kolakisa bino. Biso zali, émission na biso zali, Tozo ko balancer, peut tozo lakisa bino, tikotak. Ezate ko azolo ba makambo lokuta. Ceci, c'est là, non. Mandat l'État et silaka. Mobutu akenda. Joseph Yewana Kei. Akotika la kozongate. Chilombo yo pozo kende. Vidi et chimanga yeyo. Batie na video. Ba piège vidi et chimanga. Industry from since 2008, 7 and 8. Yeah. But now, as I think you know, I'm special advisor for the President of Democratic Republic since 19. That means that normally, officially, I cannot be involved in this kind of project. So what I did, all my companies are run now by people that I have hired. I removed myself from the boards, but my children are still the shareholders. When I say I can be a shield, it's only because I think you did your homework and I think you know who I am from the president. So I'm a relative of him. I'm very close from him. I have financed his political campaign to become president. So I financed it. So I earn the money. I don't want to be paid to my shield. I like to earn my money. So if we do business together, I will take my how you say that, my percentage of the investment, and I will win money working. Nakati nanu, alobi, il a soutenu Chilombo na campagne présidentielle. Vidi Chimanga pona connaissance ya peuple congolais, azalaki moteki ya ba voiture ya kimoyibi na Bruxelles. O soutenir Chilombo wapi. Pour les ba conseiller so ba koma kaka na sombela Chilombo chemise. Ba conseiller so ba koma kaka na j'ai soutenu Chilombo na campagne. Personne bakaza close. Donc cela veut dire Yena Chilombo bazon a très bonne relation. Je l'ai connu en 2014, je l'ai soutenu. Moi si nangana moi si na yebani azana société na bana ne baza ba actionnaire azo senga ba piéger la société suisse. Alors biso ki bolingi ko investir na mine na Congo et sengeli bo pesa nga commission nanga na zala pe par actionnaire na société wana na tchape bana nanga na société wana, mais c'est un conseiller et loko petit lomba kolobane lo côté akoloba ke lo côté un de ses conseillers bakanga kaye alia 10 millions ya miba à côté prison Chilomba en étranger soka ye abimisie. Son cousin zalaki DJ alie mbongo ya francophonie bakangie te akimi azongisi na Suisse. Projet à Chile gelou et kende kakaboy.
700 millions de dollars et bima na programme il y a 100 jours. Sa mère dedans. Christian dedans. Lui-même dedans. Denis Nyakero dedans. Et Kenda Kakaboy. Kamere arrêté, libéré, acquitté. Yewana bandi ko la tournée pour na paix na est. Mais mon frère Kamere, quelle honte. Mon frère Kamere, il faut que le baga vérité. La vérité demeure la vérité. Aujourd'hui, mon frère Kamere, intellectuel, oui. Tu parles bien la langue de Voltaire, oui. Banda Mobutu occupé plus de 2000 postes, oui. Ozalaki TCC, c'est là, oui. Mais après tourner au Salawana, pe kokota na STT. Mbongo boni oyo chilomba bimisi pona kam osala tourner. Mbongo bimi na INCT. Bosomo na peuple congolais. Il y a Est, Nord, Sud, Ouest, pena centre à Kinshasa. Ndenge ba politicien ba yini Congo. En cravate bazoyiba. Koleka ba shege, koleka ba kuluna. Vidi et Chimanga. Ba piégé ye conseiller à Chilombo. Il y a année passée à Zotambola. Namutuka. Maserati a sobe on a 300 000 euros. Il y a 6 cas. Na plaque bache ya Congo. Na kati ya Bruxelles. Yeyo. Muyibi Vidi et Chimanga. Conseiller à Chilombo. Your 200 million, your 200 million are yours. You will have to make profits. We will share the comment you put français yako luka anglais plutôt so luka anglais yako luka of the company, not because I have a nice face or no, just because what I will come with is the security, the people who will be in charge of that company. They will come with some guarantees, and they will be your guarantee. Aza ministre ata mukete ya mine. Mais azopesa basuba mikanda po batuba kene ko investir. Ayebisi ba kosoki bona boko investir na mine nyonso bolingi. Na ko sécuriser bino. Boko changa na bana nanga ba actionnaire. Na mikili na poto na Afrique du Sud bakangio. Pays oyo loi ezali bakangio. Donc pouvoir ya Chilombo za ya baska et kaka scandale na scandale. Pona nini peuple foyeba na koyebisa peuple la vérité. Pona nini un azo pouvoir na kisi. Ba initié na Hippolyte Kanambe, ba initié na Paul Kagame, ba lobi nganga yangoyo pour envoûter peuple, oyo nyonso bana kosala peuple akipakate. Yango to bandi lelo na minuit. Tout lelo za les 16 14 jours il y a prière. Mais le 28, le 29, le 30, gêné de Konangaï. La prière du juste a une grande efficacité. Ouana de 1. De 2, peuple Bimananzela, Bengana, ba député, Bengana, ba sénateur, Bengana, gouvernement, Bengana Chilombo. Ce n'est que la révolution de Kangolamboka. 2006 élection Kangolamboka te, 2011 élection Kangolamboka te, avec Etienne Tshisekedi Mulumba, ba triché. Mundela a imposé Joseph Kabila. 2018, il y a eu deal. Peuple congolais, ce que je vous dis est vrai. Les Français, bah, c'est la révolution. La révolution française, Balman Bakenda. L'Afrique du Sud, même chose. Vietnam, première puissance mondiale en économie, même militaire. Koka Vietnam, te po bazalaki ini, bazalaki bomoko together. Totelema, tosi kolamboka na biso. L'article 64 doit être appliqué. Na loba yango, na zongeli olandango na bokebi. Yangoyo. L'article 64. Il y a un congrès na Accra et pas Kwame Nkrumah. Ba panafricaniste. 60 jours d'indépendance. Patrice Emery Lumumba Bundi, père de l'indépendance. Il a lutté autour de l'autre à l'indépendant. Mais à Papa Etienne Tshisekedi, l'histoire va falsifier à Kangote, va modifier à Kangote. Papa Etienne Tshisekedi, oui, c'est le père de la démocratie. L'erreur est humaine. Tout homme est faillible. Abengi Papa Nabiso, Patrice Emery Lumumba, Créapo. Yé moi na yé na ebonga oyazan nommé
abengi biso ba résistant ba combattant otozo bunda pona mboka ba combattaba. Mais aujourd'hui il est en train de lécher les chaussures de Hippolyte Kanambe. Il est en train de lécher les chaussures de Paul Kagame. Ba bengi si mwana mobali oyo Hippolyte Kanambe ya kosamba na procès ya Tchebe ya ye boy. Na motuna na yo na kotaka union sacrée. Na moni giba dia kukumbana. Sai inenea. Tango ekoki. Message de l'esa moko. To libere mboka. Yo ngai bisonyos. Bana changu. Bana ya Mwamba. Bana ya Lukunga. Bana ya Funa. Policier. Armée. Direction. Palais de Marbre. Na oia. Kanga Chilombo. Kanga ya mwasi na ye rwandaise. Kanga bandeko na ye. Kanga bashekulaire. Kanga bango nyonso kocha bango na prison. Armée, police, civil, tovanda, tokende na transition. Anarchie tozana yango, toboyi mboke esinda lokola masuwa Titanic. Merci. Tango Kokito a appliqué l'article 64. Nous avons à la tête du pays un président naïf. Protocole ya Chilombo Mawa. Je vais vous montrer quelque chose. Oyo boko seka. Protocole ya Chilombo Mawa. Bunaga nekei. Chilombo ake na Bruxelles na fête ya nièce na ye. Aleki na Hollande. Chilombo aye Kinshasa akei prestation ya serment ya président ya Kenya. A partir ya Kenya ye wana zali na mboko tobengi Angola. A partir ya Angola bokoyoka akei qu'on s'inclinait devant la reine Elisabeth ya Tikibiso. Mais Congo, Kinshasa, eza lokola Ukraine eza na guerre. Président Ukraine a tika la kolata costume te banda guerre et banda ti lelo 6 mois. Alata kaka t-shirt na ye ya couleur ya ma ya pondu pona kolakisaka te bitumba eza na mboka. Mais Chilombo bitumba na mboka ye na kati ya distraction. Bitumba na mboka Chilombo na kati ya distraction. Tu me diras que non akoko voyager. Bitumba na mboka président voyager. Bon mona ki Mobutu na guerre à 80 jours Mobutu a voyagé qui? Bitumba na mboka yo président faut voyager. Président ya Ukraine ba bengsi par-ci par-là kei. Mboka ezana bitumba. Akiti na terrain. Ba botoli 40 territoires il y a 4 mois passés ba récupérer yango. Président Ukraine na moni na akiti. Natal na ba chaîne étrangère akiti na terrain sika ba récupérer territoire. Chilombo ko kene go matin. Akamata atindi Vital Kamerhe ya zobanga. Mais alobaki soka komi président ke noko vanda wapi. Agocha bonga na ye wapi na este. Avoir un président inconscient, c'est très grave. Très grave. Botala nakolobate bino moko peuple congolais arrivé à Chilombo na mboka Oyangola. Soni pe mawa. C'est la honte. Nangola. D'ailleurs, on s'habille à l'intérieur de la voiture. Hein? Le président vient de descendre dans une Mercedes et il doit se... Pachi béton. Mawa. Pepasi. Nangola. Du pour les acclimatiser, mais hier, la carte a dit par le Gola qui chemise, veste, akiti libanda, abandi kolata veste, tapis rouge, banda Congo et bandi Congo. Les présidents les plus médiocres. Africains. Yeah. Nane salamate. Peuple congolais. Oyazo kisabiso soni ya modèle oyo, peuple congolais. Ya modèle oyo nanu na mona ngote na Congo. Na mona eloko ya boyete na Congo. Yewana zola ta veste. Soni. Attendez azola ta veste. Chilomba kitina mutuka azola ta veste. D'ailleurs, on s'habille à l'intérieur de la voiture. Voilà. Hein? Le président vient de descendre dans une Mercedes et il doit se... Mawa. Pachi béton. Mawa. Béton. Faut être un ignorant pour soutenir mon individu à modèle.
faut être un ignorant pour soutenir un individu à modèle Oyo. Regarde-moi protocole. Un président de la République, Soka Lingi Alia, c'est normal. Mais ezalité que yoya obanda ko filmer. Ezalité que yoya babengi yo motoza ozana protocole obage non président ça occupé. C'est comme une femme a un téléphone à l'itoyi. T'as la président a un téléphone à l'itoyi. Na mona biloka boyete. Ezo sala pasi. Koseka ya pasi. Koseka na mote mezo soa. Protocole 4e année yangoyo. Protocole eyebi musalate. 4e année yangoyo. Tokomi protocole na présidence. Président lingi kolia c'est normal. Bota la paix et sika yangoyo ba président zoliela. Crepsage ezate. Mais non, c'est ça, c'est grave. C'est grave. Nakananga. Ah, nakananga. Chiluba la chiluba. Téléphone à l'itoy. Namaboka simisa na mbele. Protocole à modèle mignon. Basus bazako se servir avant les chefs de l'État. Tala biloko bachoko chebe. Tu dis ni ton père. Na chiluba. Moi, je sais quand quelqu'un devient chef de l'État, bagola kisaye. Oza sous président ya IDPS, oza président ya République. Protocole ya bokonzi ezalaka boyete. Il faut qu'on la kisaye. Au commis président, voilà comment on s'est comporté. Président balingi alia. Yo kolobate ke o babengi o couper ce téléphone té o gérer yango hein et ça passe peu mawa téléphone à l'itoyi bato mosu baza ko se servir avant les chefs de l'État dans la présidence il y a actuel dans Congo vraiment regardez-moi ça. Regardez-moi ça, téléphone à l'ité qui dit Tala endroit bazali mir crépissage ezate même ici quand on a zali ça qui toko crépissage ezate babilo kwa modèle à boyer bazalaki na kananga azo que nous inaugurer route ba osala on a terre bâtie et kozala goudron te kozala asphalte te Kalambambouj, ministre de l'agriculture, il y a infrastructure et travaux publics, il faut poser pierre pour na baba na mistiba travaux. Misala, il est au four et au moulin. Marché, il y a Zandouti, il y a grand marché, et l'autre côté depuis 2020, tout comme que na 2023. Mais pour na deux pavillons ici qui na marché à Liberté. Un petit Libanais qui vole l'argent de la République à Saliango, ok, qu'on inaugure des pavillons. Mais non, peuple congolais, nasengi révolution. Nasengi révolution. Ndeko Fayulu, aux alliés sika bazoka pouvoir. Aux alliés sika bapesaka pouvoir. Bon séjour, président Eli Martin Fayulu. Oza isika bapesaka pouvoir kuna na États-Unis solo la bien. Tchaba le nase. Solo la bango bien. Ndeko Fayulu bon séjour na États-Unis. John Image le King yayo yangoyo. Pasteur Joël yayo mitanu yangoyo na John Image. Leki nango za na Maroc na ebi kokotia vidéo na epai na yo. Tolo be la vie. Star Lima na Kinshasa okocha vidéo epai na yo. O eza tangu congolais nyo soit telemato bima na balabala to longola pouvoir oyo satanique maléfique. Il a prêté serment avec une langue satanique diabolique. Les pays est envoûté. La prière commence aujourd'hui. Jusqu'au 30, 14 jours de prière.
Mais les 3 derniers jours, le 28, le 29, le 30, la 5 n'a pas gêné. Moi, je vais gêner. To libérer Mboka. Peuple bima na balabala. Tant que quand on a 10e mois, et c'est la libération. Bana Israël, bima na Égypte, après 10e fléau. Premier fléau, c'est en Égypte. Ti la 9e. 10e fléau, bimaki. Dieu est chiffré, Dieu est numérique. 10 symbolise la libération. 10 symbolise la libération. À partir du mois d'octobre, tout le monde a libération. Tout le monde a effet à ma bonne de l'inabisso. Peuple a la désenvoûté. Peuple a sa conscience. Peuple a bimananzela. Oh, un groupe de citoyens va dire non, nous sommes maintenant na tango ya révolution. Ce n'est que la révolution qui doit libérer le pays. Et ça, l'élection, quand il en 2023, non. C'est honteux. T'as la rentrée scolaire dans Mbujimaï. T'as la rentrée scolaire dans Mbujimaï. Honteux. T'as la. Bana besoin de classe dans Mbujimaï. A même libanga na mutu. Yango de ban. Dans Mbujimaï. Gratuité et scolaire. Yango. Avant de la Ratipolo, Mawa. Tala mwana la sendinga vanda. Nambujimaï. Wow. Mawa. Rentrée scolaire yango. Tala mwana nenga zova na classe Nambujimaï. C'est regrettable. Gratuité enseignement, échec total. A planifier comme Kambouté. Peuple Tobi Mananzela. Dans l'école Moussousou, na Maluku, na ville à Kinshasa, une école. Reportage à français. France 24. Pas facile d'écrire correctement sans bureau sur ces bancs peu Namaluku. Les enfants de l'école Pierre Ronsard de Maluku dans la banlieue de Kinshasa n'ont jamais connu mieux. Je suis pas content d'étudier dans ces conditions. Une salle de classe avec des rangs. On n'est pas content parce qu'à chaque pièce fois contre pièce, les cours sont interrompus et on ne sait pas où s'abriter. La pluie ou le soleil qui tape fort parfois. Dans cette autre classe, les plus grands étudient tout en gardant leurs petits frères ou sœurs, pendant que leurs parents sont au champ. Tout le monde s'adapte. Et en premier lieu, le corps enseignant. Les instituteurs, tout comme le directeur, ici dans son bureau, en plein air, travaillent bénévolement depuis presque 2 ans. La faute au gouvernement qui ne leur verse pas le salaire promis depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement. Nous ne sommes pas encore payés, on attend toujours le gouvernement, c'est bien lui qui est le moteur. À ce moment-ci, nous devenons à décourager. Dans certaines écoles de Kinshasa, les parents d'élèves ont d'eux-mêmes recommencé à verser de l'argent aux établissements pour qu'ils puissent fonctionner comme avant. Namaluku na ville à Kinshasa. Pièce contre pièce. Namaluku na ville à Kinshasa, gratuité enseignement exaté. Chilombo akosi peuple. Chilombo akosi peuple. C'est maintenant ou jamais. Yakubenganaye. Na Burkina Faso, opposant mon côté à personne qui m'ont d'ordre, peuple abimaki. Na Burkina Faso, opposant mon côté à abimaki à l'obin à peuple ceci ou cela. Non. Moi je suis dans l'opposition. Nazo senga. Na peuple quinois. Population quinoise. Na balabala. Ko kanga parler du peuple monta kota li sousouté. Botika qui baron les 15 hier, pourquoi? Chilombo nenga ke yona bokangi aéroport azonga lisuste. Ata batambolaka. Alingi koyoka te. Vidi echimanga yona yibi mbongo. Ba piéger yena ba mindele ya Suisse. Bana ne ba actionnaire. Bazo yiba vidi echimanga zo yiba mbongo à l'état. Dani banza conseiller Chilombo bazo yiba mbongo à l'état.
Denise Nyakero conseiller moi si bazana ye azoyiba mbongo à l'état Fortuna Biselele azoyiba mbongo ba conseiller bazoyiba bandeko na ye propre leki na ye biologique Christian Tshisekedi azo piller minéré na bandeko na ba luba ba tonda ni kuna ya kabe ya kamwanga na Lualaba po ya Lualaba na tonga ngose Moïse Katumbi Chapwe bazoyiba lelo ba yeli biso balobi budget est à 2022 ça là qui 10 milliards tozo mona on a mikanda peuple maye zate courant zate misale zate lelo ba balobi comme 14 milliards na mikanda social les obongate mais peuple congolais na ba musicien lokola Koffi Olomide inconscient alinga beta musique na Paris bande konanga botelema na Paris Maître Churamboma, Telema, Odombo, Telema, Bokechu, Telema, Mama Yuyu Mutumosi, Telema, Mama Kadhafi, Telema, Congolais, Congolais, na diaspora, Bo Telema, Bo Odombo, Bokechu, Commandant Enso, Bo Telema, Moto Azan Alingi Mboka te, Lokola Bana ya Wenge, les 30 Bobeti, Mbonge Bimi, plus de 500 000 $, les 30 jeunes de Salamate, et ça la parade. Boteleme la Koffi. Pena kopesa bino makanisi ya sika. Partout ba Congolais toza na diaspora. Soki musicien le bien kobeta par na États-Unis, France, Afrique du Sud, Canada, partout. Ba vidéo salamate. Tosa la cotisation. 100 €, 100 €, ou 200 €, 5 000 € topesi bana bandibu. Biso toroya pe na concert te. Bana bandibu ba na concert ba koti, ba biko baza bandibu. Tant musique et makasi ba matika likolo ba bimise mu pepe. Mise mo wa na potote. Ba bimise mu pepe. Tant que mission mo na kufi na libanda mboka te, yango baza mutu makasi. Koffi ayebi liwa ya Papa Wemba. Koffi mutabomisa Papa Wemba. Ye mutanga ko beta na Côte d'Ivoire. Ba yokana Joseph Papa Wemba telemela ki Joseph ba bomisa Papa Wemba na Côte d'Ivoire. Koffi Olomide asala makila ya Papa Wemba. Mama Amazon yeba yango. De deux, Koffi babi simba na yetanga bandi misiki. Moi j'étais à Kin. Ata banzamba la lokola ba musulman. Lokola ba West Africain. Botu na Koffi na bana oteka ticket. Concert Robert na lemba na azoteka ticket pour mutakota na concert. C'était sa mère qui est décédée avec plein de péchés. Et à Zoaka Kissi à l'époque, Abima n'a maman plusieurs fois. Abima combien de temps? Le petit là m'a dit 64 fois. Koffi est sorti, donc couché. A Dobé mère naïe 64 fois. Koffi. Kissi, à Simba. Azo Dobé mère. Bon moutabo ya Rolinga Congo. Koffi a Dobé mère naïe 64 fois. A Rolinga Congo. Basimbi simba kis na ba wera na ba kubashibe basila Koffi sa sila na yo petio inos ozano mutaki vute oza rwandais clip au sali avec le mission rwandais inos mbano na yo ezali Koffi abana obimana mère nae Koffi abana ko dobe mère nae Koffi abana ko lala mama nae ndenga lala kasindi alamda kabasi ne mususu po kaka azwa lupemba bakisi na bango 64 fois abimana mère nae Koffi Olomide te est comme pièce contre pièce to tike la bino tante misi kone ko betate boko muzwa mbano na bino na ba fali na ba wera na ba jibe boko muzwa mbano na bino peuple congolais to telemato libéré mboka Chilombo c'était un incompétent et ça l'a participé mawa de voir Montoloko la Chilombo a dirigé Martin Fayulu Moïse Katumbi Chapwe Botelema. Si vous n'êtes qu'à deux, Ndekonanga Jean-Pierre Bemba que j'aime beaucoup, Chilombo a sombié Kamere Chilombo a sombié Binos Boy na Lamuka, il n'y a que deux batikali na Lamuka, Martin Fayulu et Moïse Katumbi Chapwe Bima na union sacrée. Cause la 2023 te muta ko salo pelo ko azate muta ko empêcher yo pe au postuler en 2023 azate. Mon frère Moïse Katumbi, président de l'ensemble, président Moïse Katumbi bima na union sacrée. Vanda na yo a parlo ndeko Fayulu
Yé wana na États-Unis solo la bien na ba mindele. Moïse Katumbi bima na union sacrée. Wana ezali eloko ya mabe, eloko ya libabe. Bima na union sacrée. Eze sika ya kovanda kate. Bima ndeko Moïse Katumbi chapwe na union sacrée. Mokonzi azola ta veste. Abimi libanda azola ta veste. Na tikala komona ba bosoto ya boyete na Angola. Chilombo ye wana azola ta veste. Tani azola ta veste. Tani azola ta veste Chilombo. Fachi Sabi dehors. Jeep ezala climatisé te. Le président vient de N'Angola, la prestation serment le président Lorenzo a triché dans l'élection. Il n'a pas gagné, il a triché. Les présidents africains sont toujours comme ça. Ils sont les malheurs du peuple africain. Peuple congolais, tout est les matossi kolamboka. Peuple congolais, na lobi yango tangu sifweni, debout congolais, diba dia kukumbana, sa inene ya tango ekoki ya kobengana régime oyo sanguinaire. Régime ya oyo ya mvoute peuple. Okoluka deuxième mandat au salé le côté. Okoluka deuxième mandat na modèle oyo. Et c'est là que wabino molobeli ya mboka prophète King MB Élysée. Tokuta inambalasima. Merci.